Bon dimanche, Nabino Baïnyonso, Bozu Libaku, Yakolanda Biso, Nangonga, Tozali FM Télévision, Oyo Yabino, Mag FM, et Poepe Sabino, Retro, Nin Oyo, et les Kanaki, na semaine. Mokola lundi, Tolakisaki Bino, Liwa, ya Pape, mérite, Benoît CSP, Tolobelaki, ba tête d'érosion, Oezali Kotumisa Bongo, route nationale numéro 1, Kuna, Namboka Kikwiti. Pape émérite Benoît XVI, théologien allemand, et paiwa pi renonciation na ye salamaki na 2013 pour na kotika ebonga ya kozala souverain pontife tope papa wa Roma nde ayebaki kozongisa molimo na epai ya kolonzambe na âge ya 95 ans. Église universelle ezali ko annoncer na nzela ya Vatican douleur ya koyeba que Pape Benoît XVI akufaki. Tosimba que sango ya liwa ekomaki tango kaka bayoki akufi ezalaki na 9h34 na kati ya monastère Mater Ecclesiae kuna na Vatican. Benoît XVI azalaki à Paris de plus en plus fragile na ba moya suka pona ko se déplacer et sengelaki kaka bati aye na fauteuil roulant mais azalaki ko continuer ko recevoir ba visiteurs. Datant ya 1er décembre akomaki kolakisa elongi tope penza bolembu na na nzoto pe à partir ya lundi matin 2 janvier 2023 depuis naye et ko se retrouver na basilique Saint-Pierre pour na ba fidèle baya ko pesa ye ba adieu ya suka. C'est long service et information ya dicaster pour na communication et Saint-Siège Vatican pe Église mondiale Mobimba. Tête moko ya érosion ezali ko menacer et kata route nationale numéro 1 na hauteur ya Kikwit na province ya Kwilu. État ya chaussée ezali ko inquiéter des gens ba passagers. Parti monene ya macadam ezali emporté pe situation eza aggravante après dégâts ya pluie diluvienne ya dimanche dernier. Route nationale numéro 1 ezali ko relier province ya Congo central na capitale Kinshasa pe ezali ko se prolonger ti na province ya Kwango pona koleka par territoire ya Masimanimba na kati ya ville ya Kikwit na province ya Kwilu. Prolongement na bango ezali ko arriver kino na Chikapa na province ya Kasai. Kotala gravité ya fait oyo etindi toyebisa na bakonza mboka pona kobeta mbela basala eloko na atina ya kobongisa esika oyo po nzela oyo ezali ko permettre fluidité de transport pe ezali lisusu ko permettre accessibilité na bana mboka pona koteka pe kosomba biloko ebele ndakisa biloko ya kolia kotika yango ebeba pe koma na eta oyo ekoluka ekweisa d'autre part mombongo pe économie ya mboka ekozala par terre na tina ya koyebela déjà avant pona kosala eloko. Mokolo ya mardi tolakisaki bino lolenge kani gouvernement congolais ezu bongo engagement ya kokunda na ba honneur nyonso azali bongo Caporal Kunyuku pe tolakisaki bino lolenge kani Félix Tshisekedi na ba séjour na ye kuna na Kasai oriental ayebaki bongo na ko inaugurer centre communautaire ya Kabea Kamwanga oyo ba baptisé na kombo ya le feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba wa azali bongo tata ya mokonzi ya ekolo. Décès ezalaki survenu le 25 novembre dernier ya Caporal Albert Kunyuku azali ancien combattant congolais ya force publique. Azali moko kaka survivant congolais entre 25 000 soldats oyo bazalaki envoyés au front au nom ya Belgique pour na combattre durant 2 guerres mondiales, c'est-à-dire il y a 1914, 1918 et 1939 na 1945. Gouvernement congolais azali ko préparer pour na ko organiser na tina na yango ba obsèque digne de son rang ya façon ya ko remercier vaillants soldats oyo azongisi molimo na ye ne pa ya kolonzambe na âge ya 100 ans. Et Sengel Tosimbake, Caporal Kunyuku, azalaki subitement retrouvé et pas y a faisceau projecteur après à cause la reçu la distinction locola commandeur ya ordre ya couronne et pas y a roi Philippe ya Belgique au Salemaki mercredi 8 juin 2022 na Kinshasa.
Cité ya Kenakuna, chef poulier ya territoire ya Kabe ya Kamwanga, na province ya Kasai Oriental, eza doté désormais na centre communautaire ya Mokwake, c'est-à-dire une première dans l'histoire, na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Centre communautaire oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba eko servir population ya coin oyo na formation na ba divers métiers. Ndakisa, maçonnerie, électricité, petotanga ba métier mususu oyo ko permettre à ce que ba jeune ba na komi pesa na mosala pour na kotonga secteur pembo kanabango. Le président de la République travaille. Nous devons les soutenir massivement partout dans les Hauts-Katanga, dans les Lualaba, partout dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. On vous trompe dans les réseaux sociaux que le président de la République ne travaille pas. Mais nous, comme étant communicateurs du chef de l'État, nous devons vous prouver que le président travaille. Observez très bien les images. Il y a un terrain de football construit à Kabekamwanga, un centre communautaire, l'école de formation avec Fatih Béton, avec des normes modernes. Félicitons ensemble son Excellence, Monsieur le Président Fatih Béton. Tosimba que initiative ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali pona ko contribuer na ba certaines antivaleurs ndakisa ya délinquance pe kuluna totanga kaka wana o ezali ko élire domicile parti wana ya République démocratique du Congo pe lisusu et sengito yebake chômage na pauvreté nde ezali ko sala que ba jeune ba na komitika na kati ya délinquance boye centre de formation oyeye et ko sala se que ba jeune ba mi pesa na mosala pona kozwa lomeya pe koyeba kolia na motoki na bango. Mokolo ya mercredi to lakisaki bino le lenge kani ba congolais bazali koko ba toujours na ko répondre na appel ya seni na o itali bongo ba enrôlement na ba 10 provinces o ezaki lancé mais awa na Kinshasa mwana mboka pe mokambi ya lingoma politique MLC Jean-Pierre Bemba pe akendaki kosala exercice yango azwaki carte na ye malamu pe to lakisaki bino le lenge kani 4 janvier nyonso biso awa na ba Congo démocratique toyebaka bongo na ko célébrer ba martyr ya indépendance ya mboka na biso pe to lakisaki bino témoignage ya mama ni oazalaki moko ya baye ba viva lisitwa liwana pembeni pe ya atatolaki boy. À la population de pouvoir voter. J'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays, le point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment, c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment, j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. Le 4 janvier 1959, eza epa ya ba historien to ba mususu ba histoire ya Congo, date où ezali ko accélérer ba marche vers indépendance pona koloba date ya entrée ya réelle démocratie en dehors ya démocratie oyo Laurent Désiré Kabila kotisaki na période ya Mobutu. Et sengito simba que RDC mokolo wana Kinshasa a appelé na époque wana Léopoldville et connaîtra qui ba émeute, c'est-à-dire ba mbilinga o éclataki après que ba autorité coloniale ba interdire na ba membre ya parti politique Abako Alliance de Bas Congo ba manifester. Révolte wana populaire ezalaki na durée à 3 jours o esengeli connoté répression très violente et pas ya ba colon pour na tina ya kopekisa bana mboka ba manifester ba droit na bango. Bilan officiel ya ba répression wana ezalaki élevé à 49 morts mais ba source mosusu notamment ya Abako ezali koloba centaines de morts. Pour natina na yango date oyo ezali ko marqué déclenchement ya conquête ya indépendance o ezali année pe demi après que Congo belge a accédé na souveraineté nationale pe internationale. To souligner que date oyo eza directement lié na indépendance ya RDC pe eza ko mérité ezala célébrer année nyonso na République démocratique du Congo. En tout cas, ça m'a partout dans la ville. Pour magasin, il y a un biso kaka Kimbangu. Kimbangu est portugais.
bon na ville elaka ba belge ba portugais pe ba elaka mais puis ya jona ndenge salama ekuna bon kuna ba yoki ke ba balaka bote ndenge yango le tozo mona ba kuluna ba mi zo ayekuna mouvement yali ba luka pe côté na ba salade bo ezaka na kimbango mais na ville pe ba yibaki partout o ba yoki kuna na kimbango kuna obulo ezali kuna bazo yiba o bazali pe côté à ville ba pied pe kuna na ville ba pied mais batu ba kufaki okota na yo malamu kobima na yo na biloko na bango ba portugais wana en tout cas ozanango kwa bomala de ko kamondele wana ndenge pe to kende ki to ba kamati bibembe wana lokwa pe yaki colonel Chachi mutakufaka ba corps wana epolaka makasi obalibe avant to ba kunda ba corps wana il faut colonel Chachi ba kunda yenanu après ba ko bazwa batu wana ba ke ko kunda bango nde elaka lundi mardi nde bibimbi polaka makasi bango nyonso to bakunda maka awa na Kimbangiste na cimetière ya Maputo wana batiaka bango nyonso to biso na lero wana pe totanga toyeba tango toyaki bana mike fo boza pe na mwana epoko nokotalaka boyebaka nini bana topekisaka bana me biso pe nyonso towuti kaka na etape wana batie bango nyonso na clôture clôture ya clôture ya nani ya sima ya clôture ya nani te mais bakamati le quoi nani bazinga bango na ba chaîne ba commis ce sont des voleurs ndenge nga na vivra ka yango wana pona le 4 janvier wana na 10 ans mokolo ya jeudi tolakisaki bino lolenge kani réseau ya ba mafieux ezalaki démantelé na mwana mboka Roger Bimwala oazaki bongo envoyé ya Denis Kadima mokambi ya Seni botala lolenge ni nezalaki pe tolakisaki bino lolenge kani ba handicapé ba pesa ki bongo dodo koloto pe merci na mokambi ya Seni na lolenge musala ezo salema kitoko na o etali ba enrôlement. Institut Bimwala ezalaki centre ya liboso o ezalaki visité et pas envoyé à président ya Seni Denis Kadima awande atelemelaki réseau moko mafie o ezalaki constitué na chef du quartier, chef de rue pe na policier moko o bazalaki kotekela batu o bazangaki ba pièce o ezalaki exigé na Seni pona ko se faire enrôler. Ba carte ya procédure oyo Seni a ebité. Sur place, bazalaki acheminé na poste ya la police ya pene pona kozwa mbano na bango kolandisa mibeko. Kolanda itinérance na ye na collège Le Pacifique, Roger Bimwala azongeli ba observation epai ya ba membre ya centre d'inscription pena ba requérant. Alobelaki pe ka ya batu oyo esengeli bazala privilégié ezali batu ya 3e âge batu ya peau sensible bakakatani pe basi ya zemi na ba oyo bazali komelisa bana mabele na lycée Kabambar nyonso ezalaki kosalema malamu pe na kati ya collaboration entre ba membre ya centre d'inscription na ba requérant. Na kokoma na ye na école primaire 5 ya Kinshasa epa ya ba requérant oyo bazalaki na ba préoccupation pe na ba plainte ebele. Roger Bimwala ayokaki bango avant ya kolobela ba préoccupation na bango pour que opération elekana ndenge esengeli. Na kosukisa na ye na collège Saint-Pierre, Roger Bimwala a vérifié ki soki procédure ezali respecté ko banda na réception ya ba requérant ti na kozwa ba carte na bango. Boende ezalaka. awa ezali centre ya bandicapé physique ya limité nga moto nazali président na bango en tout cas mpo na biso topréféraki tosala mokanda epai ya président ya Seni excellence Denis Kadima pour que ayokela biso mawa atela biso centre d'enrôlement. En tout cas, na félicité penza makasi ndenge ye ateli biso centre d'enrôlement. Nasi na sali déjà enrôlement nanga carte électeur nanga yango. To sepeli mingi nde botieli biso machine awa. Mais machine wana il faut zala ta mois 3 po ezokeni malembe makasi awa toza ebele.
par jour bakosala ta 150 mais moyen basala ta 100 ezate 50 ezate po muke ekale comme difficulté to remarqué ango population za mingi machine za mibale moko da mon mo problème le donc les autres à moi temps parce que machine za mingi te ba ki to ko senga na ko za sina ba ki ngota 3 machines parce que population za mingi au début to yaki to kutaki batu bazala ki mais un peu travail qui est vraiment rapide. Il y a agent moko zawana azo travaille vraiment très bien là et puis nga écoute na bande ko s'inquiéter na ancienne carte na nga na mona ko zaki bien par rapport à nouveau carte mais vu que na moni par rapport à ndinga zo sa musala et na sepeli na carte na ngai yango na recevoir carte na ngai très bien là donc ndinga naza sko à l'aise na sepeli makasi pona mamba ba carte électeur zo leka na pays to votaka pour que tous à la malamu tous à l'organiser moke za la bien nazo belela ba peuple congolais nyonso tout aux atteints ba aventure que Congo nous appartient, ce pays nous appartient. Tous on a posé un changement, tous on a posé une organisation malamu na kati ya Congo na beleli ba congolais nyonso baya to sa relais to bimisa mokonzi na biso asika to tala makambo ya malamu e bomba mingi ba bengi Congo ya sika. Mokolo ya vendredi to lakisaki bino le lenge kani ba remise et reprise et salimaki na ba maison communale ebele awa na ville province ya Kinshasa ya ezalaki après nomination pe notification ya ba nouveau bourgmestre pe ba adjoint na bango kasi biso to zalaki bongo na maison communale ya Lemba pe ya Ngaba ambiance ezalaki kitoko bino moko botala lolenge ezalaki. Esalemaki mokolo ya lobi jeudi 5 janvier na commune ya Lemba remise et reprise ya ba bourgmestre bondi melangai esalemaki kitoko avec impact na idéologie po ambiance ezalaki makasi okozwa idée te epai wapi bourgmestre sortant Jean Saka na bourgmestre entrant Jean Poba bazalaki même moral cérémonie elekaki kitoko makasi kolia komela ezalaki au rendez-vous kaka ndenge ezalaka. Vous héritez une commune particulière. La commune de Lemba est réputée intellectuelle. Or, l'intellectuel est critique. Ça a été pratiquement un frein. Vous devez expliquer, vous devez négocier avec lui, vous devez parler. Je suis très heureux de servir Lemba aujourd'hui. Je suis surtout très heureux de servir Lemba qui m'a vu grandir. Lemba qui m'a vu apprendre. J'ai appris à Lemba. Je n'aurai pas de discours à faire. Le révérend Don Petit a dit, Lemba va se revêtir de sa plus belle robe. Mais je ne sais pas le faire seul. Je sais le faire réellement avec des gens de bonne volonté qui aiment leur cité. Boende zalaka soki manda na yo esili otikeli muninga ebonga po a travailler musala ya leta esali makaipa ya mutu moko te oyo esali eloko te. Eindaki mabe na commune ya Ngaba mokolo ya lobi epai wapi mobange na cérémonie ya remise et reprise esalemaki entre bourgmestre sortant na kombo ya Tele Mukwanga oyo atikeli ebonga epai ya bourgmestre ya sika na kombo ya Lolinga Kwango Aimé Francis. Oyo population basepelaki makasi bourgmestre entrant ayaki bien accompagné na adjointe na ye maître Kiwewa Christelle oyo azalaki mopanzi na ye kaka ndenge bozali komona. Esengo etalisamaki makasi na population ya commune ya Ngaba komona eke bourgmestre oyo bango basepelaki azwa ebonga aye kobongisa commune na bango po batungisamaki mingi selon bango balobaki que bourgmestre oyo ya kala asalaki eloko te po commune na bango ezali na ba défaite ebele na yango wana kaka ndenge bozali komona cérémonie elekaki kitoko makasi bourgmestre ya kala ayebaki na kosala mwa discours ya muke pona kopesa ebonga na bourgmestre ya sika boka ndenge alobaki.
Devant cet auguste ensemble, je suis heureux de procéder à cette cérémonie pacifique des remises et reprises qui fait partie de l'exercice de la culture démocratique, comme nous l'avons vécu dernièrement au niveau national entre les deux chefs de l'État de notre pays. Pour ce, vous me permettrez avant toute chose de glorifier l'éternel Dieu, notre Père Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, source de nos souffles de vie pour sa grâce qu'il nous accorde. À tout Seigneur, tout honneur, dit-on, je rends un grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo, qui avertit la principe sacro-saint des parallélismes et de formes a mis fin à nos fonctions de bourgmestre et bourgmestre adjoint par la nomination des nouveaux animateurs. Eleki kitoko makasi peuple basepeli komona bazwi mutu ya sika na komini na bango oyo ayepe na makambu ya sika bazo ko espérer ke makambu ya malamu ekosalema na komini na bango oyo bourgmestre ya kala asalaki te boende ezalaka kasi tokosenga kaka na bourgmestre ya sika mosala eleka maloba na ebele boyebi. Mokolo ya samedi tolakisaki bino lolenge kani bana AFDC Kwilu bayebaki bongo na kotenir café politique na bango na leadership ya secrétaire général adjoint JC Manessa. Pe tolakisaki bino lisusu oyo ezalaki notion ya salongo oyo ezaka lisusu na mitu ya bakinote po kosala salongo pona bango ekoma pasi bakino bakoma ko préférer bafanda na bosoto kasi kosala misala ya bopeto bango baye bakango lisusu te. LMK alobeli biso boye. Kwilu ne tombera jamais, Kwilu toujours en avant et sengeli koyeba ke mobange na café politique et salemaki mokolo ya lelo na salle Béatitude kuna na commune ya Lemba et pai wapi parti politique FDC a Kwilu oyo basanganaki pona koluka stratégie nini bakoki kosala pona ko gagner ba élection ya 2023 oyo esengeli koyeba ke ba cadre tout ya province ya Kwilu basalaki déplacement kaka pona activité oyo bino moko bota l'ambiance ndenge ezalaki eyindaki mabe po mwana tu ya Kwilu azalaki déterminé kaka pona kopesa ba ide ya malonga pona province na ye ekende liboso maloba ezwamaki epai ya secrétaire général ya parti oyo ayebaki na ko expliquer nanu ba membre na bango ndenge nini parti na bango ezali ko fonctionner pe ndenge nini province ya Kwilu ezalaka nyonso wana pona kofongola bango misu bayeba ndenge mboka na bango ezali bayaki kopesa ba stratégie nini ya kosala pona ko gagner ba élection po bayeba kozala na ba député na ba territoire lokola Bagata, Bulungu, Gungu, Idiofa na Masimanimba. Nyonso wana bazali na besoin ba élection ya 2023 bazala na batu oyo bakolobela la population na ba territoire wana nyonso wana pona ko soutenir président de la République Félix Tshisekedi kaka po akumba mboka lolenge esengeli pe na batu oyo bazali ko comprendre vision na ye esengeli koyeba ke bazalaki pe honoré na présence ya ministre Clémentine Endanda oyo ayaki wana kaka pona ko assister na cérémonie oyo boyoka bino moko ndenge bapesaki na micro ya FM TV. Tozwaki makanisi oyo biso ba ressortissant ya Kwilu po ete tozala esika moko topesa na makanisi ndenge nini toki kosala po te ba élection ezali koya tolonga tomemela mokonzi na biso ba député ebele
boyende ezalaka awako bakadre ya FDC Kwilu balobi bakozala toujours liboke lisanga pona kotombola province na bango. Tour oyo bana Kwilu balobi bakokanga misu te misunga boyende ezalaka. Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinois. Kala tobandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na bakartier okoremarke propriété ya kosakana te. Kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu bakartier ezalaka nango lisusu propriété. Nzokande na kala ezalaka na système ya bacompétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo. Kasi lelo salongo echangea identité ekoma salongo mbongo. Okomona na bawenze ba policier bakotambola kaka baye kozwa mbongo olie ba exige na bateki balongola bosoto. Kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa bakokipe na bango yote. Ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloka malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto. Okomona ba polisi okokanisa ke bazali kosala surveillance nzokande eloka malonga ezosala mate. Kinshasa ekomi salite bakanivo boucher banzela ebebi nyonso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te. Nzokande gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila azali kosala effort po kin ezonga bopeto. Kasi population na ba gens na ye ba policier bazali kosunga ye te. Nzokande ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto. Toko interpeller kaka na bakinois kovanda na salite ezali komilukela maladie. En tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre. Soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladie oyo ekoma moninga ya Congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango. Boyebele pona soin de santé na oya malamu ndeko mwana mama ozali na mikili ya poto tope ozali awa na ba Congo démocratique mingi na Kinshasa kende na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna ba beta ka malade nyonso dada po ba condition ezali malamu ata kozala makasi ya kokoma te ambulance pe ezali. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba Congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana
kaka po basunga peuple congolais passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki alanga nzembo ya solo ayembaka pe na bisika oyo ba matériel ya kitoko pe oyo evanda ya dernière génération ezali soki olingi ozwa yango po ete osala musala qualité kende na 14e rue Limité industriel bisika nini okokota na studio Liloba pe kuna okozala ta mukete dessus. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele ya dimanche lelo esuki awa bozaki ebele pona kolanda biso esengo ezaki yanga oyo ya bino pona ko présenter bino yango botika na pesa bongo un grand merci na ba nyonso basute na kangai na bosanité Christian Kunda Kadimonte na bosanité Trésor Lumbu kuna na États-Unis Eric Fakam Musoko azali na États-Unis na bosanité Docteur Mukuna Chibangu oyo ya biso amesana kolandela bokono tope maladie oyo ezalaka na banzoto na biso. Un grand merci na équipe technique oyo ezaki na biso Tobo Sanité ingénieur Florent Okita Danda Cruz Makasi papa ya ba As da Cruz Tobo Sanité Gelor Mouya papa ya ba Nebele Topesio merci pe Tobo Sanité Francis Peta. Bozaki ebele pona kolanda biso tokutani bongo mokolo ya lundi pona présentation mususu kimia e ingela na mabota na bino.